maïs ici là. Et ça kaka. Babeta e mai. Mais boye bike babeta nga mai en siko. Et le konini ya spécial ya sika bozo ebisa batu. Na bandimi no zotinda. Bolia singa poison na lolenge nyonso to. Bozo mona ndenga na o vivre kaka parce que boye bike nzamba za nga monanga. Conscience na yo esala kanango. Kosa no bandimi nengo zo kosa batu wana ke montage. Tamba ebisa ko longola bilamba ba yeba so eza montage ou vrai. Olongola ka bilamba. Oke na osoma produit amba ngotelisa maboko ko maboko lokola mutu batie ma ya moto na maboko no. Kengo kosa no batu yo so kosa na komonza mais yonza ko frapper comme kolo mususu ko comprendre te. Est-ce que mais si la te oteki lo pango no, bolie mbongo no. Mais sache que au foot à un jour. Continue ko tinda ka batu no ba yo finganga. Continue ko tinda bango kaka. Mukolo moko. Azolo banana zo bandana na kote basali na Nzambe. Avana kota na ndeko mwasi oyo. Lelo batu ba bebisi église ezabiso basali Nzambe. J'étais à Kalemi. On a landa ba image wana ndenge mona mwasi wana soki chibola so se chibola nenga panza image. Mais il y a une chose. Mais dis-moi. La femme là elle est maudite. Et pour ton information, azana une semaine te liboso koto ya kokufa. Batu baza sous confiance na basala Nzambe te à cause ya mabe ya basali mususu. Ça dit ya exposa ki mukuna te, ma a exposer l'église. Prendre les vidéos exposées. Parce que quand vous exposez vidéo, exposer mukuna te, mais ou exposer l'église. Et puis deuxième vidéo zobima o ya zoloba. Ndenga zoba ke bazobe tanga mai nani ayeba kite. Azolu kabez. Ok, bez azolu keza bez te azomiti molele déjà liburu ya liwa. Je vous dis bon kanga date ya lelo une semaine ezebele la femme la kokufa. Avril, entre le 1er, le 2 et le 3, toujours avec le pasteur Emmanuel. Eh bien, lorsque nous rentrons à Kinshasa, nous sommes avec le révérend Youlou Didier Dikanda, homme de Dieu qui nous attend à Champagne et qui fait beaucoup d'activités en faveur de l'œuvre de Dieu. Donc le 8 avril, sur Avenue Nossa numéro 5, derrière la prison Makala, nous sommes là dans une grande conférence avec la thématique « L'Église dans son âge d'or face aux structures politiques ». Nous allons développer un grand thème, mes frères et sœurs dans le Seigneur, et nous vous prions d'être nombreux de venir, et j'invite particulièrement tous les hommes de Dieu, les évangélistes, les docteurs, le pasteur, le prophète. Venez nous joindre sur Avenue Nossa, numéro 5, dans la commune de Selembao, derrière la prison Makala. Nous sommes là le samedi 8 avril 2023 pour pouvoir réfléchir ensemble dans une conférence et débat. Merci beaucoup de bien suivre ces programmes. Pour tout contact, vous avez mon numéro WhatsApp. Vous connaissez le plus 243 90 79 66 785. Je vous salue tous, toutes les familles, les communautés désireux de pouvoir me rencontrer en famille. Nous sommes là, nous sommes les moindres. Nous viendrons partager la parole, nous allons prier à la maison et pourquoi pas communier ensemble pour pouvoir avoir une idée de la température qui règne avec la communauté congolaise. Je salue tous les hommes de Dieu des États-Unis d'Amérique. Je salue toutes les mamans et tous les frères. Je compte sur vous pour que ce séjour soit une réussite. Que Dieu vous bénisse. Ne manquez pas à suivre les spots qui va nous unir encore le 15 avril dans la salle. Ici, vous aurez l'adresse qui apparaît au bas de l'écran où nous allons un samedi réfléchir sur la République universelle face à l'Afrique et à la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, retenez que la RDC est au centre de l'actualité mondiale. Voilà pourquoi les autorités politiques défilent, en commençant par le couple royal, en parlant de Blinken, en passant par le pape. Et maintenant, nous allons connaître Macron. Que font-ils? Pourquoi viennent-ils en République démocratique du Congo? Venez découvrir l'avenir de la RDC avec, comme chandelier, l'Église, les témoins de Dieu. Car semble-t-il, Dieu ne peut rien faire si l'Église ne fait rien. Vous allez le lire dans le livre d'Ésaïe chapitre 2, le verset 1 à 7, tel que complété par Michée 4, 1 à 5.
Que Dieu vous bénisse. C'est le moindre de tous. Au revoir. Le devoir nous appelle, mesdames et messieurs, vous qui nous suivez sur Nouvelle Tendance Télévision, culture d'excellence au rendez-vous. Bienvenue à ce tout nouveau numéro de Vérité et Réalité. Bosolo Pelolenge et Akobika, votre magazine. Vous nous suivez certainement sur Nouvelle Tendance Télévision. Nous précisons que nous sommes en train d'émettre à partir de la ville-province de Kinshasa. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous massivement. D'ailleurs, cela s'est fait gratuitement. Suivez-nous également sur notre chaîne de télévision web, de Nouvelle Tendance Télévision, en téléchargeant déjà nos applications de la radio FM Nouvelle Tendance et de la télévision Nouvelle Tendance TV également. En tout cas, une fois de plus, nous allons aborder le tout premier point, c'est la fondation Ndélé au cœur de la nation, ainsi que l'orphelinat Famille du Cœur Christ Rédempteur. À travers cette opération, vous qui êtes sensible aux cris des détresses, vous qui avez besoin de soutenir les orphelins, le veuve, le démuni, pensez à cette structure et certainement Dieu va tous nous bénir. Parlons en images et on se retrouve juste après. Tango nyonso molinganga nazalaki komona baninganga na baboti na bango nanga baparent baza te vi nanga pasi. Est-ce que kokufela baboti eza lisumu? Kozanga baboti est-ce que eza lisumu? Voilà, naye kopesa bino message. L'orphelinat Christ Rédempteur et ana posa lisungi na bino. Tala musala munene ezosala pona bana. Tala musala munene ezosala pona bana oyo mokili etiki ebwaki. Mais nzamba atelemi na nzela orphelinat oyo pona ko encadrer bana oyo. Yaya lisungi na yo to ana ngoposa. Un euro no to ana ngoposa pona mwana moko. Tango mwana moko alie nzambe ya bitike oya permettre ete na nzela no mwana alia akobosa na ote. Voilà message ya l'orphelinat Christ Rédempteur. Tu as besoin de lisungi na bino. Ba numéro za na se kota contact na biso assistance na yo et aux lisungi pona bana. Que le Dieu des orphelins a bénir diama mtu nyoso ja ta likanisa ko sala quelque chose. Pe osali yango zamba pambola bino. Une nouvelle opportunité. Un fils de notre pays qui se décide enfin de nous aider. Oza locataire, opportunité à moi tata lopango to mama lopango. Toronto City nous ouvre toutes ses portes. Tout qui est visiter Toronto City et on se retrouve après. E ya sika na Kinshasa boye tika la kozala te makelele ya tata lopango esili Toronto City à Maluku bana RDC congolais opportunité ya sika mona mboka pe sibiso avec $4000 ya pamba koma tata lopango to mama lopango. Avec le $4000 okoki kosomba cash ou soit par tranche. Par tranche et salami ndenge nini. Obanina avance $2000 et le 2000 qui reste okofuta yango par tranche 500 500 500 500 pe okomi kolo lopango. Toronto City et sika moko très kitoko. Parcelle cadastrée, urbanisée, avec beaucoup d'espace. Nyon surtout okoluka okokuta yango. Mais narata, terrain de vente sur un site accessible, urbanisé, cadastré, plat, désherbé, avec espace de jeu, espace vert, magasin, marché, peignon surtout pembeni. Eza lisolo te, tala peyoka. Alors, tu as une concession, Toronto City. Tu as une commune à Maluku, dans la ville province de Kinshasa, dans la République démocratique du Congo. Et tu une concession Toronto City. Et après avoir fait ça, surtout, il y a immobilier, foncier et tout. Là, il y a géo, localisation, tout pour que tu peux pouvoir trouver la situation. Concession est bandit et si vous avez une borne à deux entrées. Raccourci à Makolo, na entrée Oyo, il y a Mutuka. Donc, raccourci à Makolo, c'est-à-dire à 15 minutes, vous êtes déjà dans Makada. Oya Moulaï, c'est juste pour dévier, pour que les aides à la fiable, de ce ça. Dans la situation, surtout, nous avons les avenues, les grandes avenues de 8 mètres et des directions plutôt de 8 mètres et les avenues de 7 mètres. Alors que la parcelle dans Zali, il y a 20 mètres sur 20, ou bien 400 mètres carrés. Voilà, du fait que nous sommes juste à l'entrée, nous sommes national caméraman pour que tu visites nous surtout. La réalité, vous voyez, les bornes sont là.
les banques cadastrales et puis tout visiter nous surtout parce que situation est moulay concession est monnaie tellement passé. Komi Tata Lopango, Tona Komi Mama Lopango. Yoka pour tout contact. Je précise bien. Contact Yapoto Ezali. Oya Kinshasa Ezali. Mbongo ya muke avec $4000 au Komi Tata Lopango. To Mama Lopango. Makelele ya Bayer. Bayo. De retour sur ce plateau, tout le plaisir est les nôtres de partager ces plateaux bien sûr avec un éminent serviteur de Dieu, c'est un apôtre du ministère. Il est avec nous sur ce plateau, je crois avec lui nous allons certainement toucher quelques points qui concernent l'actualité et aussi parler quand même de l'œuvre de Dieu. Donc apôtre Moïse est déjà avec nous. Homme de Dieu, bonjour et bienvenue. Bonjour papa. Santé boni. Ah, Nzambe no azobatela biso. Mungu bona saidia. Amen. Déjà, ça fait plaisir. Déjà, comme je vous ai toujours dit avant, c'est vrai, à Kinshasa, il nous a toujours parlé des différentes églises, on avait intérêt dans la province Moussoussou. Mais la ville de Kinshasa, cette fois-ci, apôtre Moïse a décidé à bâtir et Tonga Ezala. D'ailleurs, nous avons reçu une surprise. Ce sont les images, vous allez visiter tout à l'heure. Déjà, la place, Sika, les Obandaro Salama Awa. Ça demande d'ailleurs de moyens, ça demande à ce que Ezala quand même embelli dans la condition malam parce que et Tonga souci à mandala là Ezala assisté. Faut bâtiment mo kitoko, batuba fa dans la condition malam aération Ezala pour permettre batuba sambe la pena ba condition mo malam. Notre nzende to loba ke nzambe na biso nzambe ya ordre. Nzambe ya bosototé, nzambe mo nga pe propreté azala. Bisika moko Ezala pe malam, bisika bana ne bazali. Alors Zala pe mutali boso ya mibale ya ko assister, ko soutenir quand même œuvre oyo. Je vais vous faire visiter, pendant que je suis en train de parler, les images sont en train de défiler. Là, c'est la salle déjà, Oyo, Bisika, Oyo, et Tonga et Kozala. Donc, Bozomona Yangwana, regardez comment est-ce que Bozomona est quand même dans plusieurs poches. Hein. Côté Moussou, je pense que Kozala, on est intercesseur, Bozapé, na Bisika, na Bango, Baluka Elogi Nzambe, Basambelaka. Côté Moussou, on dit, chanter, Bako répéter. Côté Moussou, moins permanence. Et qui peut permettre et aussi les bureaux, les alliés. En tout cas, ces alliés, placement des alliés très vastes. En tout cas, c'est une très bonne chose. Apôtre Moïse, likanisi siko ya kolba kenote qui ça s'appelle Etonga Ezala. Vous savez, ezana bato ebele à poto et puis Kinshasa oyo babenga ka chaque fois toujours ça la bango ba prier na ngolu mukenza mbachekati na biso bazobika bazotémoigner mule na Nzambe. Bazapé na ba famille na Kinshasa et puis ba on peut bayaka. Et il y a plusieurs personnes, baloba qui papa, il fallait église na Kinshasa tout ça. Oeza moi compliqué na batu mingi, batu balingi ko bika me balingi soutenir musala Nzambe te. C'est là où il y a les mal. Secret munene na vie ezami balé. Soki mutozo sunga borfelin. Ozo tongela Nzambe sika kolala. Je vous dis batouana même soki Nzamba pamboli ote même bana ya bana na yo lole kozala toujours pour les pona bango. Eza secret moko munene. Sal ozomona wana eza sal moko ya blague te. Nombre ya bato ba ko kana kati ya sal wana soki buke au moins ba 1000 quelques personnes. Mais muto soki na biso sal wana il y a des gens qui ont contribué pour notre église wana. On a dépensé pas moins de $22 000 pour notre place au monde. Et nazo senga na bande konyonso o bazolanda image ya salle, il y a que ozo contribuer te pour na ndako ya pasteur, mais tu contribues pour na ndako ya Nzambe. Yo moko tala salle wana, ezo senga mbongo, il faut senga ba couleur, ezo senga ba peinture, ezo senga ba kiti, ezo senga instrument. Na osepela na mama moko tango etikala ki mbongo moko ya kofuta salle pona tozwa place wana église ezali totikala ki na nyongo mo ya $7 000. Maman na lobi papa na ndimi na compte na ngana tikala maboko pamba
soki ya solo za mosala nzambe église wana eza nzambe mama wana vira mbongo nyonso $7,000 nde tozwaki place wana tobakisi na mbongo tozalaki déjà nango. Maintenant ça demande il faut totia bakiti tio instrument bato bozebele bozolanda biso peut-être ozala na poso bika ozana ba problème ozana ba difficulté toboyite mais kosunga musala ya nzambe surtout kotongela nzambe église ezelo komoko mutuya même atoza wana Congo zolanda biso okoza loza mokonzi aux autorités aux hommes d'affaires peut-être bambongo sombela batu masanga osala bambiance na basi osala baloyenge na mbongo foto eloko mais kotika elembo na musala ya nzambe nzamba bosa na kamutu te na nyongo kotisi nzambe. C'est pourquoi nazolela na bandeko nyonso bazolanda biso bandeko bonne volonté même basala nzambe mususu oyo pe bazana bonne volonté neti papa na biso malgré na mona nanu yete au papa oyo majabu na oka pe que c'est un papa qui soutient aussi beaucoup basala nzambe musala nzambe yangwana partout pesoko kolanda pe mission oyo vraiment Zamba touché au cœur que au soutenir pe musala nzambe nebi ke nzambo apambola ko il continuera toujours à vous bénir bandeko nyonso ba homme d'affaires bozana poto ba chrétien botinde la biso moi quelque chose contribution pour na je crois mois prochain to banda quand même musala nzambe na niveau Kinshasa vraiment que mon Dieu vous bénisse. D'accord, merci beaucoup. Je crois que les images ont parlé d'elles-mêmes. Yes. Nous allons avancer et certainement que vous qui êtes déjà fidèles, déjà vous allez réagir aussi. C'est tout à fait normal. Nous allons suivre ces images. Cette fois-ci, c'est l'apparition encore sur de notre sœur Mimi Chibola, ou déjà au Aningisa Internet, Aningisa réseaux sociaux comme pas possible. C'est-à-dire une femme qui a accepté à me filmer mon oiseau penza vidéo mon compromettante. Il y a mon comme ebi ma pour ça tout ça pour Alex quand même preuve. Na makambo bandai ke kukuta nango na moko basal na nzambe. Je crois que l'histoire n'est ebani makasi. Cette fois-ci, elle réapparaît encore pour éviter qu'est-ce que ne va pas. Nana linga bomae, nana tchela kaye poison, pour éviter. On va la suivre quand même et revenir juste après. Bonjour. N'a quoi répondre. N'a pas que binoté, mais n'a quoi répondre bino. Bino va te poser finanga. N'a pas commentaire. Et le koni nesi la gâté. Ata filma yesu esi la. Eza kaka. Hey. Babeta e mai. Mais boye bi ke babeta nga mai yango siko. Et le koni ni ya spécial ya sika bozo ebisa batu. Basala yeboy boyebi déjà eloko nini oyo ya siko boyebisa bato eloko bato bayebite papa bino bokanisi pona nini biso bandeko bino ba congolais bolinga kaka malaria ya moninga problème ekomeli ngai bino bokanisi ekomela kinga pona esengo non ekomela kinga parce que na kendo luka ba droit ya mobali nanga atane bokotisa ke kabila na luka droit ya mobali nanga bien mobali nanga oye atika o mutu na confisque ki ba document bibo kesinga na sala ki on pona esengo kape na za mwana mwasi no na za pe na bana na boti pona nini likambu nini esila kateza kaka basala yeboy commentaire bozo ko finga kaka pona nini bibo kesi batu nyuso baza ba impolia o finga ka batu ngaza muluba ate lingala nanga so nazoloba ezo kana ka chuluba na koloba eloko bino kasi talobi yango na lingala na bimi chuluba eza eloko ko seka mutu bino ba licence eza eloko ko seka mutu po bokoma boyaka ko finga bozo finga ata mbo finga kanga na botala kanga na soni na bino bana basi bo finga kanga botala kanga na soni na sa mwasi kitoko bandelo titongo pe mwasa propre na sa très joli penza bazota ko kelanga na yo pe tata na bandimi no ozotinda bolia singa poison na lolenge nyonso to bozo mona ndenga na o vivre kaka parce que boyebi kenza baza na ngambo nanga conscience na yo esala kanango kosa no bandimi nengo ozokosa batu wana ke montage tamba yebisa ko longola bilamba baye baso eza montage ou vrai olongola ka bilamba okena osoma produit ambango otelisa maboko ko maboko lokola mutu batie ya moto na maboko no kendo kosa no batu yo so kosa na komonza mais yonza ko frapper comme mukolo mususu ko comprendre te yebisa batu no batika fina ngana kimia pona nini
otindi bato bamenase nga na lolenge nyonso ozotinda bato basalanga bakontinue kosala mabe nga naloba makambo na yo nakipaka yo nakalikilaka yo botikala na justice na bino bosalaki engra ya baluba no bosala justice na bino no batika yo parce que bozwi pouvoir bosepela no esila mais sache que mais esila te oteki lopango no bolie mbongo no mais sache que ofuta ngo un jour continue kotinda ka bato na yo bayo ofinganga continue kotinda bango kaka mukolo moko. De retour sur ce plateau, nous avons suivi Tolani Ndegonabiso Nenge Azolela, Nenge Azoloba. Alors c'est vrai que liberté de pensée, d'expression, de choix, et ça la rapport à Montignon surtout. Yé Moutazo Ngelibiso. Histoire Hollanda Rango, il y a des commencé à déclarer le pan on a moko au mobile na yatika, mais yatika là est pas à pire vie et beaucoup le pan yatika pas pire vie à mobile na. Alors pire vie à mobile na comme un singa pour appeler beaucoup le pan il faut abimana atambola na. Alors comme elle était sans moyen, elle était faible d'esprit, elle s'est dit bon, c'est peut-être moyen qu'on permette ngana dinazo bisika na kofana na bana et to récupérer les alliés droit na biso na CD. Papa Lendele. Et là on a quoi biso ezali que ngonga oto komi ezatan ya nzamba za na kati ya kolakisa biso. Où sont les vrais serviteurs et où sont les faux serviteurs? Oyebi sokota l'histoire il y a Saoul. Saoul azalaki mokonzi. Mais Nzamba sa pesi Saoul Mukongo. Mais bato baeba kite ke Nzamba pesa ki Saoul Mukongo parce qu'il était toujours roi. Mais Nzambe abandai ko compter déjà David comme mokonzi. Nazolo bana nazo bandana na côté basali na Nzambe. Avana kota na ndeko mwasi oyo. Lelo bato ba bebisi église ezabiso basali na Nzambe. Lelo makambo batu bazokima libanda bazokima na mokili bazoya na église bazokuta. Okimi aventure libanda okoti na église okuti aventure na église. Okimi kindumba libanda okoti na église okuti kindumba na kati église. Nalandaka histoire wana makambo salamaka ba image to monaka là moi j'étais à Kalemi. On a landa ba image wana ndenge mona mwasi wana soki chibola so se chibola nenga panza image. Mais il y a une chose. À panza image ta loba qui vérité c'est au makambo oye. Je n'ai pas refusé parce que soko la ninga malamu j'ai dit c'est un moment où Nzamba za kata pour exposer ba faux na ba vrai. Mais dis-moi la femme là elle est maudite. Et pour ton information azana une semaine teli bosoko to akokufa. Je vous dis la réalité. Non, naza pasteur ya mukuna te. Nasambela kana sekate. Tu sais pourquoi je dis ça? Mais c'est comme si vous encouragez ma belle. Je n'encourage pas. Na uti koloba ke Nzamba zo exposer ba vrai serviteur na ba faux. Mais il y a kokufa kasi pona nini. Mais le défaut d'un homme de Dieu malgré rere mosala Nzamba koki osala. Papa, mosala Nzamba koki okweya. Maka bongisi na Nzambe na ye yo kozala. Et tango yo zotele ma opanza sango mabe parce que tango ya exposa ki image wana exposa ki mukuna te a exposa ki église. C'est pourquoi le lozo mona na poto même partout na monde batu baza sous confiance na basala Nzambe te à cause ya mabe ya basali mususu. Ça dit ya exposa ki mukuna te ma a exposer l'église. Face à un tel problème, apôtre Tozo avancé. Face à un problème, Mutumoro Boué, Akutana Likambo. Mais l'État Zali, l'État Zali qui est dans l'État, au lieu de Mutakala Moussali Nanzambe, malgré Yoebi, moi je ne peux pas encourager le mal parce que Nana Mukuna Totsolo la tête, Oyebanite, Nazape l'église n'a été. Mais du moins, na utu koloba Kenzamba zo exposé, oui, Dieu il est en train d'exposer les faux serviteurs. Parce que na kolobela sur ba serviteur paye le. C'est quelle méthode il faut muto azala nango pour appuyer na kati ya mbeba. Normalement zaki muto akende na l'état.
Mais tala nazolandela biloko na nga me muto azolobela nga boye boye. Ofundi likambo. Au lieu de prendre les vidéos exposées. Parce que tant que vous exposez vidéo, exposez mukunate. Mais ou exposez une église. Et puis deuxième vidéo ezobima oya zoloba. Ndenga zoba ke bazobe tanga mai nani ayeba kite. Azoluka bez. Ok bez azoluka eza bez te azomiti molele déjà libulu ya liwa. Je vous dis bon kanga date ya lelo une semaine ezebele la femme là bokufa. Parce que basimba ke église te. Wana yondo la keli et mes anzambe te quand même. Non non. Nous sommes des représentants de Dieu. Toza ba représentants nzambe. Et tant que zo simba église. Obi que jour heure date va ko sela ngoma kamte. Eza mabe. Parce que zo simba l'église. Ce qui a solo malgré nenga zo ba buzobana. Je ne pense pas que fille wana zanga go sambela. Akenda ka pas église. Mais la conscience à Moutouata Bazofinga, une femme qui se respecte, tu ne peux pas encore passer à la télé, le bakebabé, tanga mama, il a salaboy. Pourquoi les gens, oui, mais le gozo kamusangezani, oh, les lots même na zomo na ba prophète na télévision, oh, y'a les kakoto, on vous enseigne la voyance, ça ne se fait jamais, oh, y'a les kakoto à défendre la voyance, et comme il guerre na ba média, oh, mais que les lots, Moutouata comme exemple na Congo, c'est président Fenani, ex-président Joseph Kabila. Pour un silence. Azana silence au Bible senga biso ba pasteur to zala nango. Doyo sivila na kawana. Bato na besoin ba yoke alo. Non, amoni silence wana. Ngana okota mamba politique te. Nabi silence na ye wana. Nde silence sengi nous les hommes de Dieu to zala nango. Donc ataba zolo bo mabe. Moi na nzamba solo même si on te critique. Même à toi qui na télévision batangi kombo na yo. Même à tabazo lobo mabe. Arme mounen les silence. Parce que Bible loba Moïse a joué sa peuple Israël lobi. Restez en place. Restez calme. Et regardez comment l'Éternel va vous délivrer. Wana Pharaon azoya. Maya me rouge liboso. Batali Pharaon azoya. Liwa yango tozo kufa. Moïse alobi bo vanda kimia. Bo tremblete, bo tika nzambe bo mona ndenga zo délivrer. Un homme de Dieu, un enfant de Dieu vanda kimia. Ata ba fingio ndo le kasu na télévision ozo su muku no ba ndotangai. C'est un homme de Dieu malgré ses défauts. Vous savez, je voulais te dire papa l'endele une chose. Yonde le akala. Ato ba olalina moi ça filmer à publier et ko le ba te lorote. Bendela lelo soki ba publier yo. Obi ke internet nyon se bouger. Vous savez pourquoi? Au moins tant mon toazo matana nzete. Quand quelqu'un monte et le kwa liboso soki a lati robe nyon se ezalaka na se na ye mona na soki azali bolo. Député se comprendre. Très bien. Lorsque quelqu'un est élevé, ba faiblesse na ye nyon se mona. Lorsque quelqu'un est élevé et l'oko liboso, ba faiblesse na ye monana. O bandinyo bazolanda biso, ba na posa ya faiblesse na biso te baza na posa grâce nzamba tchakati na biso epambola bango. Personne ne dira que il est saint. Attendez na okaka Marcelo azote na banani wana. Marcelo n'est pas saint. Marcelo il a désiré. Moi j'ai reçu des gens ici à Kinshasa. Oh ba uta l'église à Marcelo ba uta na l'église mususu ebele to yamba pe mutu alobelo ma mususu limite ke mutu oyo ate ya kabo nenda sali likabo. Est-ce que mutu so azote ya sainte doctrine ya senga ke bozonga alobi mabe? Non, mais ça na ba maka mususu biso to kutani nango ke kombo ne pe bimi mutu pe na ba preuve. Montali pe lobi c'est normal aza mutu. Tout le monde a des erreurs. Admettons apôtre mutu azkutani na problème on a un certain serviteur de Dieu. À dénoncer, toi à dénoncer te. À bombango kaka. Non non, il faut maintenant savoir comment tu peux dénoncer. OK. Tango kutani ne loko ya mabe, et loko d'abord à liboso no belaka bato avant d'aller dans une église. Lukana no tu na nzambe. Est-ce que église ona zolinga ko kende ko sambela? Ozawana bandimi bazalaka pressé ya kobanda ko ya koloba mabe ya mosala nzambe mais asakendaki kuna benge dadi afukameli apesi bofrande. Avant kende, est-ce que tu avais demandé la volonté de Dieu?
Avant même un prophète Wana, est-ce que tu avais demandé la volonté de Dieu? Oui, autre fois, la brèche rapidement au Kanyang. Ma voyance, ma clairvoyance, la guerre entre prophètes. Par rapport, certains prophètes qui refusent aujourd'hui à bien bango prophètes. Apparemment, les prophètes, les noms, quand bien ma prophète, on dit c'est quoi souci. Non, non. Il faut bien aller voyant. Il faut bien aller ce qui le troisième. Non. Hey. Tu sais le problème est quoi? Le lot diable va comme exposer na miso bato. Ba comme enseigner magie l'église. Yo ça la Bato bazui non. La voyance est donc d'abord les voyants c'est un nom qui sont dans les Bibles. Et ça dans la Bible. On se comprend. Maintenant il faut qu'on comment vous pouvez exercer cela. Les gens se comprendre. Vous fier pendant prophète Mikolo. Non. D'abord, le problème est que Nakoki qu'on mélangeait l'union sauté. Mais à Kinshasa, j'ai toujours dit il n'y a pas de prophètes. Il peut y avoir des prophètes, mais au baye banité. Mais tout le monde qui crie au Naba TV ne sont pas des prophètes. Quand on a un prophète, et moi je suis un apôtre. Et puis on a un fort na prophétie. Moi, côté guérison, miracle, les domaines, les ambassadeurs. Tout le monde qui crie là, beaucoup ne sont pas des prophètes. Ils sont pas. N'a pas sûr que nazo bomba marambebele. Yo pe l'église là ta talit. Talit. Kasi loko to mona mikolo bato zipa wana. Mais talit babiloko wana. Wana bazo sala moment service. Mi zipa avant moment prière. Eza babilamba bato bazo sala na maboko. Bato basali yango. Bato mususu bazo la talit par condition ya ba science occulte. Ya ba kabal juif. Ba travailler talit. Bato mususu pe bazo la talit par imitation. Na mona ki songolo alata kinga pe na lata. Parce que ya yeba ninga pe soki na lati et paniquer bato l'église. Et tellement que bandimi ba koma bazoba, permettez les termes. Muto ake, obi il y a une chose au fongolinga. Papa moko abenginga za na Israël. Alanda kinga na service à vendredi. Aza pasteur. Na go tiela yo oyo ka délivrance na sali on prière ba démon zolo ba na munoko mwasi na ye. Dossier zanine abenga lobi mwasi na nga zola la te, ça fait 3 mois. Mwasi azoko kakula la te na butu papa prophète na zoeba te problème ezanini. Na tuni bi me yoza na Israël. Bisika batu ba prophète ya Kinshasa bakendaka. Bayaka kosko lokota ba will. Baye nango kotekela batu ke will d'Israël. Abi papa ba will wana eza ba will nini elokote. Non mais batu baye na kabiso ba mai o mai de Jérusalem place ba baptiser Jésus. Si kende zo moi sino zindisa na mai abi papa mai nini. On a prié to lembi avant de continuer yoka na yo nani na kata nzoto oyo. Sirène des eaux. Oza sirène des eaux. Oza nani na kata nzoto na ye. Wana mobala simele téléphone. Na gi ko esprit akorangisa yango après. Mission na yo eza nini na kata nzoto na ye. Na kombo na Yesu loba mission na yo eza nini na kati ya nzoto na ye. Détruire la semence, ça fait pas trompe na yenyoso, la BBC nyonso. Je vais même donner le numéro de la dame. Hein. Mutuaza na temba bengi. Lo o BBC ba trompe na ye o kangina bana ne nyonso. La BBC va trompe nyonso, la BBC nyonso. Na kombo na siko yo uti wapi parce que ye na moment où azana États-Unis mais yo oza esprit uti wapi ovanda ka wapi nani atindi na kati nzoto na ye. Mai. Je t'ai déjà dit la mai. O uti na mai. Oui, na uti na mai. Je te commande, il n'y a plus à négocier. Je t'ordonne maintenant, au nom
de Dieu de la Bible, Jésus-Christ de Nazareth, lui part son corps maintenant, que le feu s'allume dans ton corps. Je dis maintenant. Okoganga poko libérer zotonaï. Nabi moto epela moto. Fire! Bima na zotona komoresu. Allez, tokende. Bima. Nalobi okobima moto epela place aux awana. Moto epela moto. Image eza tellement moulaï et puis okoyoka pe na eko enregistrer Quand je me suis réveillée en après. fait. Yes. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Il y a eu des effets qui s'est passé, il y a eu des esprits qui ont Voilà, parlé. après délivrance, Je crois après un moment, ba 1 heure à 2 heures du du temps de ayeko benga lisusu. D'accord. Okokana mobali na ye. Chez nous ici à Bokocha yango nyonso, même na suka, batu balanda. Parce que muto yaza na Israël, babimi Israël ba ki États-Unis. Parce que mobali er moko d'habiter so misani ni basalaka. Er mo baza États-Unis, mo baza na Israël. Mais batu bakendaka kosomba bawi biloko wana batu musu bazolata yango par imitation. Bamisusu eza condition ya bakabal juif. Bamisusu eza loyenge kaka va moko boyeye tolata biso so batalit. Parce que ndenge eza bona okende pe na sombi ke lambana na lati pe. Yo non ezala essayer bizarre. Na kokende nango wapi batu bazobika chaque jour est-ce que bazobika ça quand netika costume tolati costume kitoko yo na kokende so mabe siko eza nini tellement va essayer baby occupé ko sombo za na kisi te mutu alobi ko okoti kisi. Vous voyez là où il y a les problèmes. C'est ça les problèmes. Mais biloko wana eza na tina te l'évangile. Ce qui est important dans l'œuvre de Dieu, teya sango malamu. Marche dans la crainte de Dieu. Tambola ndenge nzamba lingi zala na vie de prière, vie à sanctification et si réellement tu as nana zana ba prière msuna salaka moi tel que tu me vois ngaju moko ministère makambo ekauka na tuna nzambe na bi papa mukolo nini nga na yaka na sali demande d'emploi na kotisi na lola pona wa engager nga na musala di pasteur obenga nga na musalo sango tuna volonté nanga mais comment makambo ezo simba te na ministère nanga. Donc il y a d'autres paroles au lobeli nzambe même nzambe na lola ye moko alobi oui muto il faut na salela. Problème va o ezo tambola eza o tozobenga tama mutu toza na posa asakola baye baye. Mutu toza na posa avec une grande église. C'est comme si le ministère prophétique yango neza pena supérieur. Kasinde basi ba comprendre diable a télémisi ministère prophétique. Yo tikali ka apôtre. Non, moi je suis un apôtre, na ko ma prophète ndenge. Ce qui message eza na lobby. Pour apôtre bazo kana susté. Ba tu nyonso ko ba prophète. Kala mingi te ba ko ma apôtre. Kala mingi te. Parce que tango chibola zo kufa. Comme akoti na évangile. Nde ba ko ma apôtre. Te chibola na zo peso conseil ma fille. Lia fufulala tika basali nzambe. Nayebi ke kombino bo mesana ko kangisana kendo portenga plainte. Baya kokanganga mais je t'informe que couloir oyo zokota ya kobuka église do yo komi démon envoyé à diable pour nous détruire l'église parce que yo kaliso zo détruire mukuna eza mukuna te tu détruis l'église parce que mukuna c'est un père malgré ba défaut na ye nous on ne peut pas les juger on ne peut pas les condamner yo ibi sima kaka ya ba bêtise ngo ya mukuna yo ibi batu boni ba bomona mitema batu boni ba biki nzambe ya mukuna. Na yeko défendre mukuna te parce qu'il n'est pas mon père spirituel, mais je défends l'évangile. Mais d'autre part, ba père na biso yo baza sous exemplaire te na kati évangile. Baza sous exemplaire te parce que bango moko ba père bazo bebisa. Bango moko ba père bazo fundana. Bango moko ba père bazo sala makambo ya kosakana te. Ozokuta papa sakoli na vidéo père azobi mana mwasi inerdita. Omituni père ozi force wap. Évangile akoma kote avani na kiti. Y'a pas ce qu'on se comprend. Ça dit ba père ba baby si. Mais totika bango na mabe na bango ba ko samba. Kolinga te ozo mabe na ye o exposé. Parce que ça na biloko musuto kotala Noah mela masanga langwa.
Mais Zamba zona no mabe wana tia pembeni. Malédiction Noé, Zamba priant we kitalikolo mwana Noé. Il faut beaucoup tirer attention avec les hommes de Dieu. Ce sont de pères. Oh, malgré ma défaut na bango, mais quelque part Zamba zota la milimu mususu babika sima batwa. C'est très important. Malgré d'autres parts, ma père peut ba yoki sibi sosoni. Évangile le baby pour na ba père. Vous comprenez? Donc, pour moi, na kwebi sa sœur Chibola, vraiment, répands-toi, tika biloko wana. Zonga na makolo na Nzambe, Nzamba sunga. Parce que ligne ozoko tawana, ozomilukela liwa. Ozomilukela liwa okufa avant. Okufa avant parce que ba combattre l'église. Toi, tu crois que tu combats Mukuna? Non, c'est pas Mukuna. Tu ne combats pas, mais tu combats l'église de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. D'accord, merci beaucoup. Alors, je crois que nous allons passer rapidement à la deuxième partie, comme d'habitude. Là, c'était la première partie de part et d'autre. Alors, quelle attitude les enfants de Dieu doivent avoir? Il faut enseigner le bazar par rapport à temps où tu as traversé. C'est la Bible qui le dit. Racheter le temps car les jours sont mauvais. Effectivement, de temps à autre, dans les cas, vous avez toujours que tu es la fin de temps. Tu es la fin de temps. Le seul... Mais avant, est-ce que vous réellement motivé que le retour de Christ est réel? Non, normalement, retour à Christ est réel, mais du moins, ce que je peux dire, c'est que tant autozobika, le seul moyen où le Christ soit tambola nango, il faut que tambola à contact nanza. Tu peux rien faire sans demander la volonté de Dieu. Donc, soko tamboli bongo te ozindi. Tu peux rien faire sans demander la volonté de Dieu. Et zana maman moko azo travailler na RTNC2. Elle m'avait appelé. Je ne peux pas citer son nom, c'est une femme mariée. Zokande azaki na problème. Ake o consulter prophète moko. Prophète on a reconnu na mboka. Après qu'on consulter prophète wana, a comprena kité, a mikuti na mbeto a prophète wana. C'est pour te dire quoi, avant ya kosala eloko nyonso, tout na volonté nzambe. Kolanda tata pasteur ateyaka neti sangwa catholique, ateyaka soki ndenge nini, yeba que diable se déguisaka en l'ange des lumières, mais il n'est pas l'ange des lumières. Tozana période moko au soko lukinzambe na profondeur te, c'est un problème sérieux pour toi. Bien-aimé na ngonga oyo zolande mission, na lingina tali seul komoko. Et loko nazo tali sao c'est sur la possession. Vous savez, quelqu'un qui est possédé par des mauvais esprits, nazo pesa au moins 5 signes. Et puis je vais prier pour les gens. Bato muto aza possédé na ma mauvais esprit. Bible zoloba. Il y avait un homme qui était possédé par un mauvais esprit. Et cet esprit s'appelait les gens. Parce qu'il y avait plusieurs esprits en elle. La Bible me dit la première des choses. Lorsqu'il était possédé, l'esprit est bimisié nanda kwa bandi kovanda. Et changé na nou endroit ya kobandolala comme olala na cimetière. Deuxième signe. Ba esprit esali ke muto longola bilamba banatika la mutakala. Troisième signe. Et balusi mayele ya mutu. Mutu akomi ko réfléchir neti nyama. Je voulais dire quoi? Ce qu'on remarque, identité n'a eu changé. Comprends que tu es possédé par de mauvais esprits. Parce que tant mon esprit m'avait possédé mutu. Et changera premièrement l'identité à mutu. Au remarqué une identité à mutu ko changer. Au komona ozo bika
mais neti obikaka te bato bamonako neti bamonako te oza na mokili me neti ozalaka na mokili te okoremarke nyonso banda kosala ezosimba kobanda kosala esimbaka su te makambo bandi komona pene na yo kobanda komonela yango musika quelque soit ata oforce ndenge nini comprends qu'il y a un mauvais esprit où il s'est possédé. Tu es possédé par un mauvais esprit. Oko remarqué au bandaka makambo malam, mais après un certain moment tu te limites à un certain niveau. Il y a qui un mauvais esprit est possédé déjà. Au simbaka na yo mbongo ndeko moko azobenga nga lelo na 5h vers 6h. Comme on est papa William, papa naza na soki Suisse ki mboko moko atangaki. Abi na uti kolala na loti nyoka swinga na musapi. Etamo na longoli nyoka wana na moni mino a nyoka etikali na musapi nanga na situki na ndoto. Nebisie mon frère, tu es possédé par un esprit de serpent. On peut remarquer qu'à tous 6 millions d'euros. Et que ça n'a pas de Abi papa, effectivement, na simba kambongo par mois, t'as 5 000 euros. Mais na se retrouve à la salle que l'euro te nambo. Mais même na maman, moko benga semaine, nani, ça fait déjà 2 mois. Azaka na problème ya kozwazemi. Maman zwa kazemi te. Bakenda l'hôpital normal. Baya kozwa décision babia na style moko basala na poto ya kozwa semence ya mobali basali mwasi opération batie semence na kati po na zemi esala. So ba opération nini wana gente ba bino moko boyi makambo na bino mosala. Je lui ai dit nzamba kela mwasi azwa zemi na position manko. Ezate ka ba longola maya mobali ba ke do sala opération po na bachayo. Soki nzamba zana bomoy, nyoka zana libumuna zobima. On a fait des services terribles na mama wana. Mama wana lekisa libumu biloko ebima na libumoko kamwa. Biloko ezobima neti vene ya nyoka. Omoni ba muselu moko ezaka na nyoka boye. Biloko ebima ye na vagin terrible. Ah tozolo mama zana retard. Pourquoi? Parce qu'avec qui possédait na esprit ya nyoka et possédait libumuna koko zwazemite. Combien des années dans le mariage ozo koko zwazemite parce qu'il y a un mauvais esprit et c'est possédé libumuna yo et bi yoko zwazemite. Okenda poto meti lelo pono zwa document c'est tout un problème parce qu'il y a un mauvais esprit et c'est possédé yo. Tu es possédé par un esprit de limitation. Tu es limité dans tout ce que tu es en train de faire. Moi, la femme là, je la félicite. Abunda ye moko asomanda kunaye. Na poto. Azana bana nemi bali. Mais abala gati. Et tango na koti na mozindo koluka nzambe pona ye. Nzamba zo révélenga ki aza possédé na esprit à mari de nuit. Mari de nuit a possédé, c'est-à-dire ya koki ko bala te, mobali ya koki oya, mais soki kaka yebi nzoto moi si wana. Foka mobali wana kende. Après moment complication côté. Parce qu'aza possédé un esprit à mari de nuit. Et ça, la possédé dans l'esprit, il y a limitation dans des projets. Tu peux avoir des projets, mais parce qu'il y a un esprit possédé déjà. Et limité au niveau de projet. Yo ba laka ko eloko ba pesa ka out. Mutoko ko la ko malam, mais pour na peso c'est tout un problème. Esprit ni possédé. On a possédé dans l'esprit ni. Le sali jeudi, vendredi, samedi, naza na prière, il y a jeûne sec, il y a 2 jours. Nebi ke monsieur zokota lelo. Vendredi, samedi, naza na jeûne de prière à 2 jours. Nazo senga na bandeko nyonso bazolandanga. Soko remarko za na libalo botaka teba ke ezan esprit moko za possédé na esprit moko boye. Vendredi, samedi, n'importe quel cas aux anango,
benganga na numéro bafishe wana eza na makambo ekosalama. Nakosambela pona yo zamba bilembo nzamba ba villageois to tine est akofongola vie na yo. Parce que nzamba pesi biso makoki alobi na kombo na Yesu tokobenga na mipepe. Tokobondela pona babeli bakobika, bakoka bakotambola, milimu ekolibere na kombo ya Yesu, na kombo ya Taliti te, na kombo mafuta te, na kombo na ngate apôtre Moïse Kasongo, mais na kombo na Yesu Christo. Samedi, eza 2 jours prophétiques. On a zana kati ba prière, benganga quelque soit problème ozanango. Nazo senga na bande kwa bonne volonté. Mama, tala mbongo ezovanda na banque. Est-ce que soko bimisa ta $1000 obi prophète, j'accepte de contribuer pour l'église wane banda. Olobi na zondi manabi misa mbongo oyo. Peut-être ezalaki ya bana, mbongo ezalaki ya projet, na ndimi na tika la maboko pamba, mais na soutenir musala nzambe. Nzambe oyo abenga biso akobosa na yote. Nzambe na mona bazoboma bapara na nga na est. Mama na nga va bakata ye mutu bazo violer 7 rebelles ba violer ye. Bazwinze te bakotisa ye na vagin. Tango nyoso na betaka témoignage à vie na nga na lelaka. Peut-être yo za na ba parents, peut-être yo za na ba yaya, mais nga yo na tikala nga moko sans papa sans maman. Sans yaya sans leki. Nazo telengana na mokili. Nzamba koma papa na nga, zamba koma mama, zamba koma yaya koma leki. Zamba yo basili ko boma baboti na nga papa bakati ya mutuna lichette neti bakata ka soso. Nazomona papa azokufa lelo nzamba benga n'évangile. Mama, mutu nyonso akondima kobebisa ata $1 na ye pona kosunga musala nzambe. Zamba na kobosa na yote. Zamba na kokanisa yo. Zambe wana akotika la zambe. Numéro nangeza plus 243 99 95 25 659. Plus 243 99 95 25 659. Nazobonde la pona bande konyoso. Je pense que à la fin bokoyoka délivrance salama kilobi na butu ya mwana mwasi oyo ndenge nini ba esprit des eaux ezolo bakati na ye. Technicien ochango na sukawa ba mona ndenge ba esprit des eaux, esprit ya mai ezolo bakati na ye, ba esprit ezo ganga na téléphone ya pamba tozo commander esprit muto aza musika, esprit ezoloba, esprit ezo ganga. Yaya soko kutana na ba faux serviteur yeba ke ba vrai bazana. Baba kwa jina la Yesu Kristo aliye haya, mina deklare uponaji kumaisha watoto yako. Mina fukuza kila pepo yote ya bulozi yende mbari ya maisha watoto yako kwa jina la Yesu Kristo de Nazareth. Baba shusha moto yako, neema yako ishuke kwa maisha watoto yako kwa jina la Yesu. Amen. Que mon Dieu vous bénisse. Ciao. Éternel, je lève à toi mon âme. Mon Dieu, en toi je me confie. Que je ne sois pas couvert de honte. Que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Alléluia. Zambe na Abrahama, Isaac na Yakobo, olongisaki Daniele, na libula bakosi. Omimonisa na bango
nakobala te. Yonde nzambe ya bokeseni, nzamba bikamwa osungi malamu mosusu azali te. Cherche auprès de toi mon refuge. Oh mon Dieu, délivre-moi de tous mes ennemis, car c'est toi qui défends ma cause. Exauce ma prière. L'Éternel redonna le sourire à son visage, consola son cœur. Natie Elikia Nangai et Pana